merci na bino bato bazuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano se du Congo et pas yoto ka ba peuple congolais et pas yoto panzaka mpoke et pas yoto chaka litono na nzete po ete bobenga yango malamu et siko to liko sala mosala ya éveil patriotique ya ko conscientiser, ko mobiliser, ko sensibiliser peuple congolais pe kolongola peuple congolais na bolema et pas yoto liko sala mosala ya Jean-Baptiste pe bisiko to libongo basinzili pour ko yebisa na peuple congolais te ngongi ezali mabe to bunde tumba ya ba valeur to bunde tumba po ete tozo bon somi bwa biso esika oto telemi ferme fidèle lokola bakuka pour kozala liseko ya République démocratique du Congo esika oto nyoso to mokundela kabina maloba ya nkoko la biso les laboureurs et pas yopa loba la biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer passe ezui partout dans le monde. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka bongo décité pele bino bato bozo kali bakwa ko lande émission DDB jusqu'à la fin ko partager ko liker ko taba suggestion ba commentaire pe ba joma bo continuer na ko sala musala bino nzambe akozanga te ko pambola bino ezui intimement malongo mobimba na chaîne bino ya Libération Océan du Congo kabu ya l'homme puissant to chanano nini nkumu to chef coutumier ya Machambro alobaki na bakongomani ebongo tozonga awa na Kiamvu Rwamini Kongo yaki na Kiamvu ayebisi biso ke non ye azali envoyé ya chef de l'État mutu atindi ye aye na Kiamvu Kasongolunda lokola rumeur ou bien batu balobi ke yende Kasongolunda mutu aza auteur ya ba désordre yango chef de l'État atindaki ye batambula na Kiamvu lokola ye azana ba numéro ya batu na ye bandeko ne ya bayaka azana ba numéro na bango abenga ka bango bisika biso bazwami na bakati babima na balabala wana maloba ya Sa Majesté Rwamini Kongo nde bayaki pe tomoni bango asalaki meeting na Kinsele asali meeting na Camp Cantonnier asali pe meeting awa nde ba tanto sisi masolo toyebisi ke non tokomela ye babisiko yo ba mabezo salama makasi nde tokomela kiye mabe moko nde po bazokota kati te bango bazosela kaka route principale mais akotaki kati donc ezana mboka mona nzela bandundu donc kolungwa route principale numéro 17 et le route nationale numéro 17 timboka neza 7 km yango babengaka mboka na pe ferme 7 to komela kiye mboko babengi longue histoire mapanda to komela kiye mibe bisika penza ba commanditaire do ba auteur ya ba désordre bakende ki effectivement bakotaki 7 bakangi papa wana kapenda na mwana ne ide na mwana moko komone junior na mwana moko komona ye junior alors babimi bake na longue histoire bakangi papa moko komone baski bakei na mibe bakangi un certain monsieur Roger donc baza lokola ba hôtel baza lokola 5 na bana nyonso bon basalaka musala wana soki pe bato baza na Kinshasa balandaki na RTNC 1 ou bien 2 na Top Congo do bayaki na 67 machettes o eze pa na bango baza na 4 armes AK-17 ya basoda baza na 20 armes 18 fabrication na 2 calibres baza na 4 makonga bo nde babiloko baza nango na minute oyo awa na batu wana nde tozosola na ye yango nazoluka na kota sikoyo batu wana nde na tongo na moni atindi parseki na ye kobenga ngabino po esengela bakende kwa mutu bakoma tina masia kwa bisika oyo chef coutumier babumaka chef coutumier nde abi ayeko zo appel ya chef de l'État abino et force akoma ti Bandunduville po ba solola na bato Bandunduville ba bise ba camion ekangama wana na ngana mbo moyen ebima boyezati
bazo banga ba barrière oyo eza na nzela nde abisenga savana kei nde na bimaki na tiki na coin a continuer Bandundu ville pour négocier na bango lelo bien lobby babise banda ko tambola abisenga ke non pour équipe na ya nani ya baso bazolamba batikali awa donc nyonso akozonga nde koke na ye kozwa coup de téléphone babenginga plus ou moins dans 5 ou 6 chefs comme ça kaka lelo na 6 heures et puis na ebisaki pe bakombo ya bisika wana lokola Masese ezali base penza o efandi kuna me lokola eza na kati akotiti na pesaki pe kombo ya mboka moko implice et na ba élément o baza ba hauteur mais akotaki te nde na tongwawa bazo benga biso ye kuturwa lokola naza pe na ba numéro na ye na bengi ezoleka te na saili ba SMS comme ça na bika place nyonso akota place à réseau ekokota ye mais tisiko azo benga ngati nde ba auto benga biso un groupe ya bato a ferme moko implice bande kona baza ba musu baza basuku ba musu baza bayaka baza bano pe batangi awa to yebi bango lokola ba américain ba lestin donc baza na groupe wana nde bakotelaki mboka moko fadiaka na kwangu babomi selon ba information ponga na za wana ti téléphone nde mutezoloba babomi plus ou moins 100 personnes na chef coutumier na kati ya kwangu penza donc nzela ya kokotela eza quelque part là te kwangu ya mai do mboka eza pena kwangu ya mai yebale kwa donc bazaona biso koto papa nazoloba teke ponga na za chef coutumier muteke nazoloba ce qui est vrai et d'ailleurs pe batu ya RTNC nani non RFI kamanda wa kamanda uto benga ngai bapesa ge numéro na bipete soki na nani na uto ko expliquer na babiloko oyo bazana ngwana ba machette bani na batu bazana bango na kati muyanza zate kolo mususa zate na kati bazana kati kaka bayaka ba matériel pe bazana ngwana kaka bayaka conflit à les conflits bandi mo boy baza ko déranger soit ba etini nyonso soit etini teke kaka te kuna ezo sala maboy donc mitumba ngo ezo sala muyaka alobi bayanzi bazali bakoko ya bateke donc même ndenge bazo sala ba barrière na kaba coupe bateke basala ki barrière na bisiala bateke pe basala ki barrière na mibe bayaka basali barrière na mapanda longue histoire na route nationale kaka bazo sala ngo ya ko bata matena nzela basala ki barrière na mibe mutseto basala ki barrière ba barrière bazo sala ndenge nini oya epa na biso bateke bisiala na kabanku soki camion ye oyo boyoka ke ngindaki makasi wana meza la bis bokokita bakotala ba carte yoze wana kote ya bateke bazotala yoze kolonine muyanzi leka kuna do babikolo nyonso leka kuna me muyaka babomi alors kote ya bayaka également soki bamoni bayaka nde penza bazolongola ka bandeko na bayaka ozala mumbala ozala musongo ozala nani soki bamoni fo baboma yo donc ezosala mande bon donc tout le monde ezali conflit entre baetini en dehors ya ba mener o boza koloba wana ba groupe bipa yo lobi elingi koloba na ba ferme to na kati ya bazamba kuna en dehors wana ba mener wana mais conflit ezali kaka entre ba communauté bon conflit penza ka ndenge na zoloba ezali nde entre bateke na bayaka mena bango bayaka bakotisi na babikolo mususu et d'ailleurs bazana mwana moko pe azawana akozala mwana ba 17 ans ou bien ba 15 ans bakangaki aza muyaka azoloba groupe na bango komo na yango koba alors roi tuni bozo boma kaka babikolo mususu abite tokomo boma na bandeko na biso bayaka roi tuni pona nini abiso kaka tomoni mwana moko aza na kati ya groupe wana bakangi te mwana ngo aza muyaka na bayaka roi tuni pona nini abite tozo boma soki bamoni yo muyaka
osolaka na bateke ou bien ozaka na ba camarade bateke ce qui te remarqué excellence mozito asolaka na bateke yebaka katang bokokuta na babomi donc ndenge komo osala mabon mais liboso ezalaki kaka bateke na bayaka mena bakomo sangisa bato nyonso kande na wuto loba wana avant na tuna pourquoi bateke na baumbu bazali na conflit. Est-ce que na se ya peuple bino bakonzi ya bateke na baumbu est-ce boyina ni ezali to ezali occasion moko boezwami ba jeune oyo ba mener ba profiter ici ka wana pona koboma. Est-ce que koyina na kati na bino ezali banda bokoko na bino biso banda bokoko d'ailleurs nzambe akabola mokili bato na bato nete na mabele na bango po so lobi ke banda bokoko kanisa ke banda bokoko nde bayaka bazalaka na biso awa biso bato esengeli to wela na bango mabele le seul territoire ezaka na 2 tribus ezaka biso territoire kwa moto tozaka na bateke na baboma do biso nde ndenge toyokaki na ngambu na bandeko na biso bateke ya bolobo ke banunu na batende bazowela mabele po baza territoire moko secteur moko mais biso toza territoire mususu secteur mususu tokokeno kowela mabele na bato baza na province mususu groupement mususu territoire mususu secteur mususu ndenge ni de loko ezopesa biso mwa flou mais par rumeur ndenge tozoka keno soki bibiloko ezosala mamboe eza na quelques députés ya bateke bakoti na se ya likambo quelques députés ya bayaka pe baza na se ya likambo wana nde toyoki yango na munoko ya roi ceux qui baza na se bino nde bankumu te bakokai ko manipuler bino po ba opposer bino lokwa bozo kamba population mobimba ba opposer bino bateke ba opposer bino na bayaka nzoka nde baza ko manipuler bino te tolo bake na se kati na bino en tant que bakumu bozana kuswana na bandeko na bino te ba conflit na ebi ezala kaka moi mabele moi ba redevance et ba conflit ko ozala ezanga raté mais fondamentalement en tant que ba dirigeant ya ba ekolo wana est-ce que bozali na conflit bon vraiment na se penza conflit et ezate mais na moi ben compréhension quand ndo utu ko loba ezana po makama pe mususu ezana ba mfumu mususu oyo ngana zali ba collègue mususu ba mfumu baza pe na likambo donc bakota na kati moi ben compréhension mususu ya ba droit coutumière ya ba droit coutumière nde moi ba incompréhension ane salamaki bayako bazali pemeni na yo na mabelo ya yo conflit ezali te côté ya bokonzi na yo côté ya ba droit foncier ba redevance ezali te ba makambo wana penze bandi na dumu na dumu oyo na utolo ba quelques chefs coutumiers bazana kati azali pe député azaki copté député azana province kuna na Maindombe e bandande pa na yi mais ba makele oyo e komi ko poussa na penza presque territoire mobile mais ana ba côté bandaka lokola côté bozo kende awa ko banda wati mboka mobo engweme bokuta pe ba sode belé bazawana do awe kozala ba 60 km donc banda ti wana ezana place te makile tangi donalo bakaka banda kintsele ti awa ti engweme ezana place makile tangi te mais banda miboro do après engweme banda mboka moko miboro bokuta pe basoda bazawana ti kwa mutu kuna nde penza koyeba te soki basolo déjà c'est sili donc on ezaki lokwa na este basolo donc moyo tambola te alors ko banda susu awa ti à 25 km na ngai ti kuna nde sika pe ba mabe salami ko kende bandunduville kuna nde d'ailleurs siko yonga na za victime na uti ko perdre mwana ya 18 ans au kutu azui 59% na examen d'état a kufaki le 4 un certain dimanche le 4 de septembre na 16h30 que les alliés ba députés ba hommes politiques baza ko manipuler non pas ba dirigeants mais ko manipuler ba jeunes pour na ko sala o baza ko sala parmi biso ba mfumu ndena utolo bana mabele ya dumu oyo groupement za député donc moi ben compréhension ba ya ba droit coutumière pour photos la clair donc moi incompréhension ya ba droit coutumière ezalaka au lieu lokole banaka kuna esuka kaka wana
nde à partir ya mouvement wana bato mususu pe badiembeli na kati ba se faire épanouir mouvement plutôt tie kokoma ti ba côté mususu tozoyoka wana. Papa, nalinaiba na Dumu, où il y a ma incompréhension et à droit coutumier. Parce que wanande bandeli pene a problème. Bon, beaucoup expliquer biso potoyeba ezala kindenge nini. Où il y a Dumu, il y a incompréhension et à redevance et à droit coutumier. Ezala kindenge nini. Ce qu'on peut savoir biso moins détail. Pour wana pinda ezala début ya likam. Poto population ayoka batu ba journaliste ba panzango ba yeba incompréhension on ezala kindenge na kanisa kisi na lobaki question wana incompréhension ezalaki na Dumu na mboka moko komo nango Masiambe ki ezalaki na incompréhension ya ba droit coutumière mais précision penza mutu awuti na kati ya esika ya kolobake droit ngo ezalaki pona boyeme ezaka nde nazopisa bino wakeno babenginga ba capturer mfumu na plus de 100 personnes. Est-ce que c'est vrai ba mfumu akufi ya kokufa ya mfumu est vrai? Est-ce que ezali 100 personnes? Toyoki mena par téléphone. Confirmation sur place de comité. Nde toka que non incompréhension salama na mboka moko na Masiambe. Boko leka pe wana boko mona nda mboka nyoso batumba. Eza tana à part école nde batushati. Mais mboka nyonso ebandela mboka tisuka batumba. Donc incompréhension et salamaki entre mfumu ya mboka na population. Alors pour biso to futaka parent saki moko. Même ozui 1000 saki okopesa saki moko. Ndenge tokaki ba rimer que no esalaki incompréhension mfumu alungwaki na saki moko akomaki na basaki mibale. Bango babino biso to pesa ka banda kala na mfumu akala saki moko. Ndeni yo meme biso na basaki mibale. Population nyonso bayaka kaka te po même bandeko na biso lokola nga na Masiambiao na zape na bikolo nyonso eza wakuti nde na zabo mona bandeko batetela tozana bango ebele elingi koloba te ke ba droit coutumière zaka bikolo musumu to bapesaka non ezala biso moko bana bateke to pesaka nde population nyonso et déclaré que non mfumu ya kala to bana pesa saki moko bongo epana yo nde ne koma 2 saki non ya masangu faut 2 na ferme akopesa saki moko atazi ba pesa mibale abiba pesa mibale alors esengela ki ba solola ndenge incompréhension ki kokota bango ya bitumbati batumba bandako loka tozake sur place te rimero toyoka kinde yango wana kutumba wana ba yakaka batumbi to bikolo nyonso kutumba wana ezalaki bambala ezalaki bayakati eza na ferme moko koma nango pilipili nde bayaki ko déclarer pa ya mfumu ndenge nini biso to futaka saki moko bambala na basongoa bayaki biso futa saki moko ndenge ko mibale mais manière o bayaki ko tourner pa ya mfumu ezalaki ya malamu te do baye plus ou moins 40 ou 50 personnes bango batelemi na balabala mfumu pe azalaka te selon ka ba information mfumu na territoire abelisaki mwana bango baye kosola na bango bayokana kiti elungwe na kosole komi na mabanga ba obazo bamba elungwe na mabanga ekomi na masasi les deux camps nde eyeko koma na niveau ya ba mort alors banda ko etumbami Masiambe boko leka pe kaka wana mais bo eza mabele abateke mfumu azamu yakandeni Kombo na nani kasi to eba kombo chef. On a ba journaliste nazomona kombo ya chef wana be ngai. Te kombo na ngai ezali Isiala Libali Patrice mais na yebani na kombo ya chef de Pacha. Merci pour l'explication. Bande kubalandi wana bolandi kumu ya machambro machambio plutôt boni abandaki koloba parce que za na machambio ezape na machambe. Ok, bakomba rozali mo abongo bongo na bamboka otokendaki vraiment ye atika kité liboso ya son excellence Fumumpa abandaki bongo koyebisa ye pe na banzi boyoki alobi na sima ba député bazali na makambo oyo kabu ya lompo sa mo motuna na tunaki kasi pesa ki moi belinga mbelinga poseya soka kotuna motuna ya kala ba problème to chana poseya tunaki nini
bango pe baza na kati ya conflit wana. Est-ce que probabilité ezali otangela biso ba kombo ya ba député wana? Bon, ngana yebite nde na elobeli ya roi ke no ba makambo ezosala bino boye eza na ba député na bino ya bateke baza na se eza pe na député ya bayaka pe baza na se asuki kaka wana ate atangi kombo te ba rimer pe oyi aza nango atanki roi o batindi pona kotia pe nde na ba discours na ye bobomana te ndenge bozobomana ba député bazoluka kaka ba poste na bango omoni ba député pe baza na se ya likambo oyo na ya bateke na ya bayaka mais ki atanga songolo en tout cas atangi te. C'est quoi pour na yo nini ko yebisa ba député wana ya bateke na bayaka parce que bayaka awa po bayaka na bateke ne batu bavotaka bango. C'est quoi les mêmes bango la kati ya parlement ba osala bango musala wana te ya ko sauver bino to ya ko bongisa mboka na bango mais ba commission ko sala ko bomisa bana mboka po bazwa lisusu. Est-ce que derrière wana osala eloko moko to yo pe ko yebisa bango yo pe siko atake chef coutumier mokolo mabele nini ko sala lokolo ke rimer ya ba député wana? Te loka kolobeza kaka lero eza lera pasi tala sikoyo excellence auti musika kuna aye komona biso roi minikongo auti musika aye komona biso mais banda mois de mai makambo ebanda biso nde tozawa deux chefs coutumiers to perdre bana mibale mena oyo tozwi rimer lelo deuxième chef coutumier bazokufa do deux chefs coutumiers bakufi de bana do ba prince mibale pe bakufi mais tomoni roi aye tomoni excellence aye mais tosika le mona ata député moko te ata député moko tomoni te alors na yebite soki élection soki kozala te koya na bango awa toyebite nini bakoyebisa biso yango tozoloba mingi te po mbwa aswaka gangaka te tozozela soki mikolo yango ekoki tozozela nini bango bakoyebisa biso mpo na lera pasi baasiste biso te. Bongo nini koloba na son excellence po awutaki pe mobembo vie santé na ye malobi na yoki na mboka nanga esengeli na kita nini sikoyo bino koloba bon oyo ngana koloba na ye vraiment na uti koloba kino excellence aye komona biso me bomba yete donc likanisi wana oyo faire déplacer eza yete eza nzambe nde muto a faire déplacer lokola eza nzambe muto a faire déplacer ya koma awa na beta de route na ba age pe pusani do nzambo apesi makasi wana so ezaki makasi moko a multiplier même fois 3 pour biso to yebiye pour age pusani eza na bana pe belawa bayoka kaka muzitu me ba mona ete donc eza pe occasion pour na bana na biso na koyebisa pe kutu bana mike soki boyoka kaka Adolphe Muzitu azalaka premier ministre soki bomona yete tala ye bomona ye do nzambe na biso na bakoko nzambe bakoko na biso na bakoko na ye bameka ko multiplier befort na oyo asalaka na oyo esali awa nde tozebika ke tozana esengo pe ki koya na ye kimekota po mabeto zomona tala awa batu baye awa bazoloba me yoka kuna sango ye bazoboma nde eloko ezopesa pasi yango wana nde ngai nde bana mwana ya liboso avant ya mwana chef akufa ebandaki na ngai mwana atiki bana motoba ya mobali babomi bakati mutu bakamti bembe bake kobaka na mai na kimi kokima mboka tu ba boutique ba hotel soko ke na nzila bandundu okomona batu wana pe bakenaki kokanga bango bayaleawa oyo ngai na moni na yalea wana batami bena lamba oyo na lati Outimboka ni yaleawa mucheto mucheto siko na lobaki ke sika babomi ba mwana ya liboso babomaki ava babomo ya ngai ndi na mboka na ye chef to ka ki peke ba ya ka installer ki chef moko muyanga na mboka na primera yango pe créer na désordre. oui ba eza na mfumo moko ya bayaka mais na mabele na ngati na mabele butulu komona e Saddam komona yebeli Saddam na mabele butulu kuna na kati donc début mususu penza bo d'après nga na monaki na yebsaki pe nani roi mini Congo moto yo ameka ko tombusisa bato awa eza nani Kiamvu po biso tozana ba lettre lokola nga
naza nango napesaki photocopie ba original natikali nango nakoki mpe kopesa excellence azwa connaissance yende asalaka ba lettre wana kopesa biso awa keno oyo eza plateau de batekete oyo eza plateau lunda. Donc na sima ya bamikanda na ye wana nde yango oyo etumbwisisa bato oyo ye moko aza conscient ba numéro na téléphone signature caché na ye même na pesi bino bozwi connaissance boko mona yango même boko filmer yango bokeno nga na tika na mikanda na pesa ki pe roi za nango coutume na biso ba congolais to ya bateke ba coutume koyuko kesana mais en général to a coutume moko. Est-ce que différence ezali entre chef de terre na chef coutumier? Différence ya munene kapo koto bamboka boyebite ngande naza chef coutumier. Naza chef coutumier lokola biso toza na mabele ya 3. Toza 5 chef coutumier. Mboka moko boleki na komo nango buntiele, boleki moko wana bebes, soki bokebo boleka mutseto esika papa uti, kote bozo kenda boleka mbomo, boleka engweme. Toza 5 chef coutumier. Chef de terre na biso azalaka na 3. Na chef li ya secteur. Yende biso nde toza na kati ya mabele na ye. Ce qui problème mabele ezali même na l'état même wapi yende muta ko défendre. Ngande na ko défendre likambo ya mboka na ngai. Batu baza ko sala bilanga côté na bino. Bango ba ko futa redevance epanaye à travers bino. Bato baza na mboka na ngai. Lokwa na masiambio. Ba redevance ba ko futa epana ngai. Coutumièrement chaque fin de l'année. Donc ngai na okanga koli pour que nous remercier nkolo mabele do mukolo na ngana coutume. Bon na famille ngana za neve na ye. Mais à part na famille na bukonzi. Oui na comprendre. C'est des chefs coutumiers azali kaka mukonzi ya bato. Mais mabele za yete. Boy. La famille mususu. Tout comme peut aux alliés mokonzi ya bato awa nos alliés pe kolo mabele po noko na yonde mokonzi ya mabele. Vous comprenez que c'est quand donc na ligne kolo bake en dehors ya ki chef coutumier na yo aux alliés pe kolo mabele. Na sens que aux alliés famille na mokolo mabele. Yo pe kaka oza mokonzi lokola ye. Eza bongo te. Tamsu ya zate yo ko pe kozo esika wana. Voilà. Non, et boyi ko clarifier yango parce que bato musu ba ye barate. Okoza mokonzi ya bato. Ngala koza la mutu na uti na mboka mususu ya Congo to epa mususu na yepe na sali famille na ngana ko mokonzi ya famille chef coutumier sans être chef de terre mais yoza les doubles tozo kanga yoza double vous allez chef coutumier kolo ya village mais en même temps vous allez kolo mabele à travers noko na yo. Il faut clarifier mais ngana ko pe ko sala mboka nanga mi bana misatu awa na mabele na yo nazali kaka chef coutumier comme chef traditionnel mais na kolo mabele te mabele za yo toza pe bande côté mais nazo fouté pas na yo. Vous devez comprendre hein? Et c'est un peu comme les bayaka qui sont ici. Akoyi kozana pe na moi ba village na ye mais aza chef de terre te. Vous comprenez la différence entre kozala yoka. Différence entre kozala plateau de Bateke na plateau de Lunda. Ba Lunda ba yende. Eza bongo te. Mais bino de kolo mabele hein? Mais mulunda ya ko sala village na ye. Mais il faut aller à ma belle à Bateke. C'est un fermier. Azana ferme na ye makamunioso. D'ailleurs kutu na mboka na ye wana batu na ya mboka babenga ka mfumu. Mais azane kapita azam mfumu te. Asala ka azana bangombe na ye akata kabilanga na ye azofuta ba droit na ye abone difforme. Mabe azana ngote. Mabe ezate to fanda ka bien. To bala na pe même ngai petit frère nanga propre. Azana mwasi ya musuku babotane bana mibale. Mwasi na ngwa fai na sima petit frère na ye. Abala mupelende bazana bana 7. Na ba siècle za boya ba tribu monsieur va disparaître. Bana na ba okoma azamu tegete, azamu yakate, azamu sukute akomi ekolo mususu. Vous comprendre hein? Barasine gotika la kaka. Eza eloko l'état il faut tout kokana niveau ya ba réforme foncière ou tout ça là, tout ko clarifier ba titrisation ya mabele. Parce que lobi ozalate biso to ozalate mais mabele gotika na ba descendant. Hein? Parce que le quoi les mikande ezalaka te eza moins difficile. To yebi kaka na munoko ke limite bandi wana bandi esuki epago.
mais toyebi superficie malamu te na ba délimitation na yango sur le plan il y a écrit. Zela papa Zela. Est-ce que bandeko bino moko boyoki wana bato baseki son excellence alobi ete biso toyeba basongisongi mpo mosala biso yaka kotuna mpo kochingola kasi député bali mpe nsima ya makambo oyo bolandi etina mpenza ya makambo oyo ebandaki wana na mboka na ye boyoki yango donc ezali eloko pamba ezali mpe likambo batekele bayaka bakoki kobomona te me lokola maboko ya bakambi ya ekolo kongo maboko ya bapaya ezalaki bongo na kati nde omoni makambo ezali komobota peuple congolais eloko esalanga mawa ezali ete ntango tokoya pe na bino na makambo bino bokorepuse okolingosela bokelo lokuta okolingosela selo makambo malongo bani to okolingosela yembela yo te océan azali wana mpo peuple congolais comprendre pourquoi faut tosala guerre yango tozolakisa makambo oyo esengeli peuple congolais bunda etumba esengeli peuple congolais revendiquer badroit parce que eloko esali papa wana ndenge bomoni wana koloba bango baleo balanda meya bali bavictime mpe babomi boyoki bien kalibila bilo babomi liso chef coutumier effectivement babomaki bolandi na babilili ndeni bachef coutumier bakoki bamboka bakozonga eli likambo ya kosisa ngo na mokolo moko te to ya koloba yango na mokolo moko te eli likambo esenge tobeta mbela ntango inso mpo toloba ete bapeuple congolais bolamuka botika kolala bavictime bango na boyoki nini baminganga balobaki mpe na papa wana Médecins Sans Frontières ekendaki kaka kotambola bandokolanga bazwi frais d'émission ya pamba bane misolo kasi bamemikisi te basala eloko te kabo ya lompusa tokende kine yeyo bapesi kisi te munganga nde aza na hospitalize asungaki bato yeyo yo mekana kosolola biso kasi na baaccidenté na bakani nyonso bozwi balobi Médecins Sans Frontières eyaki baye badepute batindi biloko gouvernement etindi biloko mpo bosoigne bato bokunda babibeme lisusu oui enveloppe ya gouvernement tomoni yango lelo basungi quand même bandeko baza na hôpital mais mpona likambo ya bakisi lokola ba pharmacien bakimaki même pharmacie na biso hôpital ezalaki fermé na kobanga parce que ezalaki vraiment problème très sérieux ya wana bakimaki na ndenge oyo gouvernement bakisi o batindaki mpona kotambusa bapesi biso basungi biso mpona bamalade wana sika dossier ya kolia ya bamalade wana bakipaki bango na mwa ba enveloppe na bango eyaki na nzela ya chef mfumu roi minikongo vraiment asungi quand même bamalade yaki kokuta bamususu batikaki bamaladi na mbeto hôpital bakimi vina événement wana na muke oyo apesaki vraiment sungi bato wana na bakisi wana biso baminganga pe to wana volonté ya continuer traitement babosa na biso pete baminganga oyo totikalaki na état de guerre si y a quelque chose bakanisa biso pe po bato wana toza na position ya kosengela bango ata facture moko te po toye kokuta en état moko vraiment eza critique ya pasi à part roi député nini ministre nini o à part roi ata député moko te jamais ata organisme moko te tomoni ba Médecins Sans Frontières baye deux fois première fois bayaki baye kotala ba oyo batikali deuxième fois baye eza juste pour ba vérifier ba biloko eza na hôpital alors projet na bango toyebi te mais ata kisite o bango bapesi ata eloko moko te yango wana omoni tozobunda na muke oro apesaki tosunga basidante wana c'est quoi le lope tomoni fomuzi to vraiment eza esengo mingi lokola tomoni mfumu muzito akomeli biso awa vraiment toza na espoir po o tomoni neti ya kolia état de guerre za toujours ya nzala o tomoni amemeli biso ya kolia tomoni yango soki pe ya kobakisa ezali peut-être akoloba pour que kimia ekota mena oyo amemeli biso mpona kolia tosepeli mingi po mboka déjà toza na poson moko te bamama baokota zamba te mingi pe bakimi mboka etikali minorité par rapport na majorité oyo tozalaka na bango awa c'est quoi nini kosenga na bakonzi misusu pe ba député oyo bo vota bango na mboko po bakoya pe lisusu po élection eza bientôt merci pona ba député oyo to vota bino awa
eza pasi mingi soki botiki mfumu de pasha na makambo oyo pe akufeli mona na ye mobimba akei na victime tokoloba kaza martyr ya mashambio pe ya bateke. Vraiment gouvernement ba député na biso pona liloba moko bakoka koloba ebikisa biso balobi ata liloba moko te. Awa toza lisusu na posa ya kovote bango te ba oyo tomoni na misu na temps ya pasi tokoka kobosa na bango te. Alors gouvernement pe abosa na biso te akanisa pe papa mfumu de pasha o azalaki na maîtrise vraiment ya ko maîtriser biso mo ba quelques jeunes na ba mingango tozalaki na posa ya kokima a maîtriser biso vraiment bobatela ye pe bosunga biso ba oyo totikali na mboka oyo pe bosukisa bitumba wana e continuer te e kopesa biso pasi mingi. Mama nini koko lo bala papa Adolphe Muzitu na komona ya komi lokwa mutu ya babale roi lekaki yepa ye pona kosunga. Mama tokopesa merci mingi ndenge nzambe atindeli biso aza lokola Moïse na biso. Tokopesa merci mingi asala makasi nyonso tala ndenge tozali komona pasi to telengani moya kozwa ta camion ya kokende te na ba pasi otozwi kasi nzambe atindeli biso ye asala makasi pona kofungola biso banzela to meka kokende pona kolanda ba traitement o tozali konyokwa ma ba pasi moya ezali te kisi tozali kozwa te ata ba minganga ngo bazali koya te po kisi pe ezali kaka te kisi ezali te minganga pe akotraiter na nini kaka aza kotambola eloko moko ezali te nde tozo telenga na bo na makasi na ye ndenge aye papa asalela biso makasi asalela biso makasi nzela efungwama atika biso boyete asunga biso na bapasi opeto zi oya baku oyo batika biso kaka boye batu ya kamio bakenda batika biso kaka boye ye atalela biso nanu makambo asunga biso merci merci mingi bolandi moto abandeki ko soigner oyoke pe bolandi mama na loboko na boni akolela pasi basala accident pour les okele kokima mokolo mutu kapesi mo misolo mibike bato pe bayibi po ete congolais abesala ka moyibi se bayiba benge moyibi amoni mabe ya sala kelo kwa malonga tata la kati ya pasi ya bato ko détourner mbongo nasi bolandi pe mona mobali wana alobi po mo sele pesa ki victime na côte bango monde bakomi ko soigner kasi musala nini oyo métier sa frontière yeko sala ko vanda ko observer eloko moko te bandeko na ngai chef wana victime kasi sima nango alobi akoyeba na baélection ntango bino bokokende bachef coutumier bana kanda badepute surtout bino baressortissant ya machambio na machambe bato wana nyonso bana kanda mpo boyebake pepe baki na kanda kabo ya lhomme puissant tiela biso nano bongo tokozonga na ntwa mais tokele nano kuna mwa liboso bisika oyo tomonaki peuple penza bakobika na nkanda bateke bakoloba pe lingaki be na mwa débat moyoka moko ayaki alobi te bo tokufaki biso nyonso sembolaka bavideo na ti place tokelaki pa mwana mwasi babendaki biso akufeli mobali na mwana ndenge ni bakolala situation lekeli bango ebongo tozonga tongo ya lelo zela malembe tongo ya lelo tozwi information fumu fadiaka babomi ye bakoteli ye bazalaki ebele na population mboka nombre eyebani te banani babomi toyebi bato yango te tozomona kaka na tongo ipare ezobanda ba 5h 6h 4h ba heure na bango bazosala bamission na bango aza mutete yaka fumu oteli na fadiaka na village fadiaka soko komi na kantone okoti na nzela boku donc ezaka na rivière kwangu talaka biso 50 km babomi bayani babomi na ba 5h do ba yakoba 8h kuna babane kwa kima bo bango ne babomi kasi bike bozali na bayaka nde basangani na basuku bato bazoboma bateke mutu apesa bango inscription na eza Kiamvu chef na bango Kiamvu ayaka na mboko kinchele yende mutu apesa bango inscription na tango bakangaki akenaki mashambio lokola nga na keiboe asali bango ba massacre kati bango banzoloko na nzoto donc sipake bateke ata beti mu yakalishete ata masasi ezozwa ete n'est-ce pas bateka nde bayaka nde bazoyela biso ravageur bazoboma ko kata mitu ko saboter biso na tongo
awa na tongo awa bauto boma 15 personnes plus chef Fadiaka Bibelu babomia na tongo na 5h soki okena acte ma Valérie kapenda sala bandi kuna asala base bena minute ana kuna batu bazate muteka ko monete tokomi OK chef Kasongo Lunda na Kiamvu balobike mabelo yo eza ya bango biso bateka to tikela bango mabelo yo alors bino ba continuer nga boyebeli soki eza na ebembe ya kokwa muyaka balona na mabelo yo bola kisabiso baya kozwa mabele na bango we eza mabelo ya bakoko batikela biso bandakala kote nyonso eza na ebemba muyaka te eza na ebemba musuku te eloko nini ezokolakisa ke mabelo eza ya bango est-ce que bino botanga na baklasi oyo kaka eza plateau de bayakobe ya basuku obe plateau eza ya bateke yango na mabele ordre uti na nani na roi na bango soki Kasongo Lunda atindi Kiamvu tabakanye awa bino kaka leta bolobi bo sécuriser botinde machambio ko bimane machambio atikala opesa ordre bo poudre bakufa déjà ordre na bino leta sikoyo tolingi totuna yo boye ya solo kande ezali passe ezali liwo ezali mais sikoyo tolingi toloba boye est-ce que banda kala tango Mobutu Sese kwa zaki na bomo ya mboya kende est-ce que etumba ya yakana teke ezalaka te etumbana ezalaka te biso ndenge toyebeli ba yakana basuku biso nyoso toza bana Congo tobenga bango bavanda na plateau topesa bango bazamba baisebe basi orke tozobosana ke tobana kobokola bankosi lelo babimisi manzaka fongoli munoka njala to abinjala biloko opesa bango te bakomo bomami biso mituna biso baake no chana basinga babomie sili bakati mutuno bakena ngwe pa ya chef na bango kapena na ferme 7 mama tala ndenga na komi do na komi service mitelengana nde naza bona zani 50 francs kolia nazana eloko te bana na kima bitumba na koma atala mwana zo sumba na bilamba ta pampesa pamba boya kosomba ezate papa mama tala ndenga mobile nanga babomaki na zamba babomi mobile na zamba babwaki na mai na yebite ba yakana basuku ba yakolukela biso nini na mitao nazoyeba te nazokende wapi nazo suka wapi tala place tozola la libanda toke no mona place tozola la libanda toke ne mama bande kolanga ipasi pe mawa wala bila bozomona penza lolenge mama zali kolela mobali na ye na guerre oyo kasi bakambia ye ekolo bazali malamu te bandeko na ngai balobi ete bali kosunga bango bino moko bala mboka botala bisika batu bazolala botala ndambe botala kolo ndenge nini tozani 50 francs papa lukela biso atamwa 10 francs tikela biso toza te loko kolia te tala mwana basuku ndenga basoko bombo tubi embeli bidenda obeti e masasi bidenda na yebite bidenda wana solution nini bazozwela biso netiko mobile papa mwana babomie na mitaonga nazosuka wapi nazokende wapi bateke basali nini ndenga bayambaki bango bakomi bazoba bayambaki bango vongo bakomi bazoba na kata mboko oyo bayambi muteke bapeso place peso zamba lia mela me muteke abalu do musuka balukeli muteke asali nini vraiment azosala nini nde nazabo nazana mutute nazana makolote nakolia nini na mboko oyo nakolia nini mama nakolia nini okuta na mukonzi akoyeba kusunga moye ezali te peuple bazali ebele bazali kosouffrir tutamboli pela mbongo te bino bato bosungaka botala ba mama oyo esengeli tozonga lisuko ya kotele tuluku ya bato bakimi kasi mboso bako bela bino ba député bako bela bino mbongo ezali muke bandeko nazali kana likasa moko ya $20 nde la pesi mama me bandeko bosala ye mabete mbongo elite toke na bisika mukonzi azali akoyeba ta musuko sunga bino yo bomba wana mwa muke okoyeba kosombela mona pampers nzamba kopambola bino Kongo ezali ya biso to bundele kolo kolele ezali na tina teka soki biso so toali etuluko to revendiquer ba droit to simbi pe machete ndenge musalo bakala biso to simbi bi kwangola to kokimisa pe bakambia ye kolo yo pe to koluka solution na kimia kasi kolela ka bango boya bakoya te bwali bilenge tango mutu ala pasa sala kanini akomaka a revendiquer ba droit mutu tanga sana pasa ko sala kimia yo zali kolia te wali na pasi bofandeli kimia nini siko bokolelela nani tango bako pe bakoya te esengeli biso na bino to bunde tumba ya ko sauver Congo tika nzambe alola abatela bino mama na banzi bande ko yanga bolandi peut to bande ko kitabisika biso bato bazali na fumupa to komi to kiti wana bomoni wana bayaka bako dégager wana bateke plutôt bomoni bisika bato bako lola saison du Congolais bomoni pende ko pour conflit wana ekoti mais na sena ngo ba Rwandais
na scène yango ezali bakambi badepute boyoki fumu alobi po ete bali kokamwa minduki ezouta wapi machete okokomprendre mpo bakotaka zamba me minduki oyo bino mo boyoki bachef coutumier batangi bakombola yango nani akomemela bango me balobi ekoya na nzela ya braza aminduki ekoya na nzela ya braza ekokatisa na bafrontière babiso ekokoma me lelo babengi biso ekochauffe lisusu na ndenge akosakana te kasi wana bokoyoka kombo ya village wana place tokomaki chef coutumier alobaki nini mpe boyokaki bato bakotakelanga te mpe toyebi te lelo soki bamenace toyebi te chef bazoba bamenace soki tani kabo elo mposa tiana otolanda nalobi mpe mwa mingi oyo ezalaki vraiment important nde yango wana bino lokola nzambe asungi bokomi awa toyebi boza parmi bapoids lourd ya mboka na biso Congo kosala kaka effort bisika nini ok kosala makasi bisika bino boyebi bisika nini bokoko kota obe bokoko simba de façon que kimia ekota malgré makambo yaka na retard tala biso to kufisi bana bino boyeko bima donc ndenge la police yaka na retard do makambo so yaka na retard batu bakufi batu bakobongisa baesima mais likambo te to bongisa po oui même biso pe na bokoko to sala bino bozo bongisa makambo mwana nga kufi wala mugabite tozo bongisa po na ba o batika na bomoi oya kufi ba bongisa de lokola bino boye bo bongisa de façon que ba o bakufi même nga mwana kufi même na midiembiki mwana na wala mukasute do bino bo simba ba bisiko bokoye ko simba de façon que ba o bakufi biso ba tototika na bomoi donc to kufa lisusu te kimekota so eko kufa to kufa na maladie poso le to kufa lisute to koma lokola immortel donc to kufa me na maladie ya bonzambe me ya machete na ba minduki te. Merci beaucoup. Alors ba journaliste bongo tout na banzi bomoni na tolotolo alobe azoze la pote balakaki bomoni ba chef coutumier tu ngola na ngola ba chef coutumier balati bobele bilamba ya ngola ba kolata ngola pona nini pote balakati tumba bali na kati etumba andeko langa ndenge bolandi wana est-ce que élection kozala mboka ya bo élection kozala mboka ya bo élection eza vraiment digne na mboka ya bo bon élection kopesa biso nini bo ebisanga tango payer za la crise modèle tango sécurité ya modèle ezali tango bato bakokufa ya modèle bo ebisanga bato ba okelo senga maponami bato ba okelo bakizataire na ebité ceux qui ba américain basala biloni ceux qui pe ba occidentaux basala biloni po bakama mboka la bilo bobongisa bilo bokemaka komi funda kuna na mboka ya bapaya bobo mekana ko ebisanga mboka o Congo za na besoin élection entre nous qu'on se dise la vérité tout monde tout bande kolanga to empêcher loko et comme la Kinshasa ma vie a battu belé kufi lelo bande ko belé na kuta ina bango babi mama océan biso to la bande ko biso kula ba famille za kuna to ebite so bazala bomoy to ebite so bazala bomoy peuple congolais tout défendre patrimoine à biso il y a un sérieux problème nous avons un sérieux problème na biso ezali mabele mboka na biso etongama te mboka na biso etongami te notre pays est vaste. Félix a remaîtrisé yango te pe Félix a monata biso ko biso to comité Félix a commenté ou ta pouvoir Félix de les a pas de azo kanisa ba rêve azalaki nango ko kanisa ka tango akoli makambo efalaki asala lokola azoki chance yango te ndalobaki Kabila pesanga tapi ponga ina vivre nanga après bilo bokozwe bonga mais tango bango bakozwe bonga ekozala lolenge nini lisusu to tango bango bakokabwana ba pouvoir bakokabana yango ekozala lolenge nini na kati ya république bandeko na ngai peuple congolais to bondeli kolo wa biso to lala te to sangisa misolo to sangisa mayele ya koloba to sito lobisiko to komela ta ko tambola ko memela bilo vérité to zo memela bino boyoki on na minoko langa te na minoko ya bafumu bato baweli kapoto bakisa saki moko lokwa bosala ka droit ya mabele ezalaka bo bakisa saki moko pe na sima lango etumba ya boye kufa bato eboma bato ekatana ya minduki ya nini ndeko langa bato basepelaka tenga na yo to lobana là où il y a les gens bato bakoki ko discuter bakoki pe ko bunda mais ya niveau oyo te ya bato losilo ya niveau oyo te
Puis ba député ya bikolo omoni ke photo benga mboso to tuna mboso yo lobaki ya est c'est que bango ba yebi makambo ba salaka ngana yebi député ba voter ke na province ki province le zena kaka okende kuma leli alobi boko ya lisusu ona nkoya kotele azana choc mwana ye azu examen mais le kola pa bombe ba député ali kamte mais to ko ba député wana to ko so bango parce que c'est aux la carte investigation to ko citer ba kombola ba bande ko ngai ba député bo ka personnalité ba papa ba mama ye makambo peso le kala bandu le tali bilote makambo peso sala mana bandu le tali bilote makambo peso sala mana inkoro na bamboka na nyoso wana ba ibobo ba mfumu keto bani makambo nyoso ne so sala mana bantwa bitumba nyoso wana do bilo peso le bela bilo côté na mama chambe ezo le bela bilo côté kabo ya kumba biso na salon ezaki boni makambo ezaki boni ebongo tozongala biso wana bandeko na ngai bomoni bato ya salongo ntango bayoki babimi wana zone ya bayaka wana zone ya bayaka bango mpe na kote na bakoya koti nkoya koti bomoni bango batelemi mais sikoyo conflit oyo bakokosa ndenge bokosi na este ke bato baobomana ezali bongo bakongolais parce que ce sont les congolais qui se tuent entre eux. Mais ok la sewane ezali na bateau bazo dénoncer yango te mais tant biso tozo dénoncer bino bokomisi biso lokwa bafiti bokomisi biso lokwa bato moko boye bo déstabiliser chaîne na biso o bango nde bazawana bazana kaya muzitu wa malade yo pesa combien pour biso to longwa ana kishoza to kelozwa bakambo to kutana ba chef coutumier yo sele biso lokone vous êtes insolvable bino vous êtes étranger vous êtes pas des Congolais parce que ceux qui vous êtes Congolais beaucoup compatir na biso ensemble to koza na souci mais mema ko songa bande ko na biso li bote ku fina nzela mama boti atiki bana mosa saka mutamawa papa bobi mosi na bana yana ye moko mi bobi bipo to ko kate bamboke ziki ndenge bozo mona wana bitumba ya makasi bozo mona biloko zo le kala ba chef coutumier bati et bino le bo compatir na bata mboka la bino bo lukande bo tala biso na liso de déstabilisation. Mes frères et sœurs congolais, soyons sérieux. Ça c'est quoi ça? C'est inhumain? Vous êtes des insensés ou comment? On vous a ensorcelé, vous-même vous êtes des sorciers. Vous êtes en train de sorceler les autres. Comment on ne peut pas vraiment avoir pitié? Il y a ma cambo, avec beaucoup d'énergie, tout le baqueté. Tout soutenir quand même des composites, tout les biloko belé. Après si bande konangai. Kabu ya soka partout to le kali ndeni atiki biloko bongo mona musala tata ya bato asala et bongo to c'est ça la biso président bon, moi, depuis on a commencé. Camion a mis tout Kayangwana. Namboka nyo sotoleki azotika. Namboka nyo sotoleki, mais on vous a dit mboso laissé que 3 cartons à Makayabu. Na 4 sacs alors sope ba kokite bateka ki yango po bato musu baliaka ba message na fufu. Akei na ye. Mais son excellence il a laissé tokoli biloko comme mazala mbongo te bolongo la député. Il est citoyen congolais. Il est premier ministre honoraire. Mais tellement boboto. Alors bien la kotika tela za ressortissant à Bandundu.
Mais bino ba tu peux beaucoup gagner comme ça le lenge moko on appelle pas le tribalisme. Mais néanmoins les gens de Bandundu il faut vous compatir na bande ko la bino. Parce que ba sisi bino lo silo. Vous croyez que ba yaka ba ko sepela. Ba teke ba ko sepela. Tant au conflit on les a conflit ba député, il y a député ba rwandais. Conflit on les a gouvernement ils ont compte pour la kobebisa. Ko kabola po ba contre insécurité, po bango ba profiter. Makila on les ont sala bango malamu. Mais lelo oyo na likolo nango eloko ba pesi. Ata bo mati toke la justice ba kolobani. Ce ne sont pas des bayakana ba teke ne ba soigner. Mais poto que le copico la totale sabilo que ça bango te ça main noire. Mais il faut avoir des moyens pour te comme to bimisa main noire wana. To koloba yango metango ba besa conflit teke ya kayo ko ba lusangoni. Oh koute zone dongola este. Bunaga na tilelo. Félix a kosabiso ke ya ko kende ko siège kuna. Aloba na biso tout alobi vomie ba kata mutu na yeme bitumba este sila ba kata mutu Félix mkoloni po bitumba este sila. Félix aloba ka koloba ko ndiba kata mutu te. Le sengo o ya lingi boy. Ako tambo le tour du monde. Ako longola bilamba la miso bato. Félix anti baba kata mutu ezali ka jalelo. Na que le concierge na est Félix a chez lelo bunaga ne vandi. Mais pour la biso to repesa bilo tandambo ya mabele ya Congo te. To koloba bobele bo solo to kote kate. S'il faut mourir, il faut tout faire la vérité. Mais non, toi, embellir bien le mensonge. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, on dira ça ne va pas. Parce que les pays, ça ne va pas. Botel habitué, l'autonomie, moi, boza wapi. Hein? Bozali wapi. Ozali wapi. Patrick Mouya et Ozali wapi pour le repérer cette information à solo. Bozali wapi, combien de morts? La conflit entre Guillemets et Keyaka. Combien de morts? Lelo ba komi binemi ya bilibela. Na tali sibilondeni ba komu ya bateke ba boy ba ya kalamboka la bangote. Mais bana ba otanga ndeni. Bana ba otanga ndeni kabu ya television interview. Oyo zo ki na bande ko ba pêcheur. Et bon to souci. Batu ya mukili batu ba ya ka osombi ya biso ba biloko mingi. Mais bakimi bato mboka pe baliaka mais ya bango elekaka toteka souvent makasi na bato mukili elengi oloba nini bato ya mboka oya kota bayaka kuna bampwimba baliduma bansele bawapi nde bayaka awa mais na minute bako ya te po andini bapekisi transport to bango moko nde bato bako kimaka danger na minute bazoya te bazobanga so baye awa bakobeta bango na ba jeune garçon ya mboka po bazoka na bango. Merci beaucoup, vous comprenez. Ba peuple congolais to bunde tumba mingi ya kolobezali pona makambu oyo batekela bayaka o batie bango liboso bango baza ba victime mais makambo oyo ce sont des Rwandais po baboto la biso mabele s'il vous plaît ba continue mabele na biso décentralisation à Rubero dans la sornango bande ko nga ba congolais to vanda boyete to tikate pays na biso ezala kati occupation tozo diriger ngo tetala bande ko la bisende bakomi ko bomana entre bango ba tchemiso liboso balobito finga na ngana yo balobito yina na ngana yo po bango ba ko profiter la salle bumu na biso toza la vigilant toza sansa ko zala bomoko mais na sengi na bino bande ko la ngai bo soutenir biso parce que le quoi tozongi bo faut ça conférence de presse le quoi tozongi be photo bima na terrain to l'accès la population le kambo oyo ba soldat nga la zo regretter bino la zo regretter bino comment tant peuple a zo revendiquer ba droit. Bon moi bande ko lebela ba soldat ndenge ni bazolela ke ba botoli bango biloko nyonso na ba soldat rwandais ba botoli bango biloko nyonso ba koseza bateke ba koseza bayaka ba botoli bango biloko nyonso botala ba congolais ne ba komi kolala soldat kimi azana pantalon ta azana eloko te soldat komi kolela soldat ndimi aleka na loba parce que ils allaient somme bon ceux qui soldats les li bino tango biso tozo bima poto que les revendiquer ba droit mot d'ordre ni bino bozo so ko beta kabiso eza ko utila bino wapi no policier rwandais oyo ba teki kanko kolotobela ki rolelo ba officialiser ba soldat bolobini bo revendiquer ba droit bino no so pi tango biso tozo ba pola bino mais comment mboke komi kabite kateka comment mboke komi kabite kateka bande kolamba peuple congolais to bundela nation biso to bundela mboka oyo bomo na likambo boyete bomo na likambo boyete
on n'ira pas aux élections na payer ça na boye to ko kende ko bunde tumba te et to ko kende plutôt la maponamité tango mboki eli mabe on n'a pas besoin des élections pe ba ko sala te ba ko négocier pour vous tromper ndeko nanga nyoso ba osala makela wenze to tele mabiso na bino vérité yango na kata chaîne la libération boko soit vérité c'est comme côté bobele awa bisiko to ko s'appelle bosolo to tele sibilo ba chef coutumier baza prêt pour la révolution mais bato ba ko côté la chef coutumier pour ba boma bango ezali bongo ba rwandais pour ba boto la bango mabele parce que quand on dit des chefs coutumiers bandeko nangai boye bisanga mabele wana peuple na tikali ndenge nini quand le chant n'est pas là les souris dansent non maintenant boye bisanga ko bomo ba bomba chef coutumier bato baza ko occuper ba terre wana vous croyez qu'on ça bayaka te c'est sur les rwandais bazo profiter de simana biso yango toza censé ya ko kende ko dénoncer binoko oyo alors poto aussi c'est il faut peuple congolais à la makasi il faut peuple congolais miser ba moyen to repousser ba rwandais to boma bango to kata bango mike ndenge bazo sala na bandeko na biso to diviser pe bango comment un peuple naïf o makambazo yo kabe pona bango bazo ngaka ko finga bandeko na bango ta basali bango musala kitoko mutu moko ta ko lo ba ke bravo parce que bo souffrir cause la biso biloko zaki ya solo to yeba kité d'où ça vient mais na chaîne la libération bozo moni yango vérité ndengeni to tamboli pe bilemo bozo kala matoy mais vous êtes là pour regarder seulement Muzitu. Qu'est-ce que Muzitu vous a fait yo sala bola munini oyo sala moyibi oyo mandia oyo ba pesa ka okaka Muzitu t'a donné beaucoup d'argent aujourd'hui ozo finga eka posa moyibi mais kaka bino boké na sela lelo bo sani bozo ngana parce qu'il a refusé alors il faut boter malon na ndenga likolo ndenga bobandaki pour ma poche na bilezangi mbongo. Aujourd'hui, il faut que les États-Unis aient mis combien de personnes? Les États-Unis aient mis combien de personnes? Quand il y a beaucoup de temps, il y a faire bisous. Pour bisous, tu as rabassé, tu as téléméné, tu as mis ton rôle, tu as l'examen. Combien de gens ont pour boire collègue, pour boire nini, pour avoir un conflit? Na panza bino bampoke na tanga bino makambo bolobi entre bino. Race de vipère. Tozo bunde la Congo et pas nango ko le kate pour soi disant ya finga Muzitu o ko le kate pour soi disant ko finga Fayulu et pas nanga yaka de stabiliser ba Rwandais yaka loba pour la nation pesa malako pour être peuple congolais ba telema et non malako ya division parce que nous tolingi to sala un tala ndenge ba Rwandais bazo diviser biso au conflit teke yaka ba wala ka pour la pesa desaka masangu et bandi babanga. Koto baké balobi saki moko kaka. Maintenant qui dit vrai, qui dit non. Ezali ba troubler bango, mais e bomi ba chef coutumier. Nani azo bomba ba chef coutumier. Qui est complice, n'est-ce pas Félix? Avec ses homologues rwandais pour tuer le coutumier. Pour pas pimer la bango mabele, ba chef coutumier bazaka la droit, ya mabele la bango te. Ba boto la bango signature, oh les sols sous la partie à l'état. Quel état? Nous sols sous les partenaires à l'état te. C'est des chefs coutumiers. Parce que notre sort les gens là-bas, Kololango. L'État Ouad, l'État Salini Namabele, l'État Zoboma. Depuis quand Sol sous appartient au l'État congolais. Sol sous appartient au chef coutumier. Alors vous les chefs coutumiers, vous avez le droit. Il y a qu'on protéger sol na sous sol nabino. Bon côté les mélango l'État bangabino. Bon bimba kolata kaba veste. Bon bimba kosoka bango la bango bazo pesa la corruption. On est en train de vous tuer pour votre la mabele. Vous avez le droit ko yoka ndenge to yebisa kibino. Il faut to bunda. Félix Salongba, Kabila Longba, bazala ba konzi te, ba kamba mboka te, batala Congo bosika pour être Congo bika. Les sols sous-sols appartiennent au chef coutumier et non l'État congolais. Sol les alaka bango te tande bateki sol na biso tande bateki bunagana bateki minyembwe tande bateki biloko parce que bopesi bango pouvoir ya sol sous la partie de l'état. Quel état? Est-ce que nous avons un vrai état? L'état les réjouisseurs. Ba l'état ba bibaka changa kokene bisiko longo banite ko sala makambo longo banite ba ko kipe mboka te ba chef coutumier vous avez le droit ya ko récupérer sol na sous sol. Kindoki na bino bakisi na bino akala bonkoko na bino faut jouer rôle. Bejo babi mana mabele. E bino ba ono ba toucher ba mboka na bino te. Ba chef coutumier bozonga la bonkoko. Bozonga la mabele na bino. Boni. Excuse, ba bete ke bino. Ba yiba ka bino mabele, ba kabaka mabele pe bino ba côté la ba ko sala mystique mo côté. Batu wana bakote bino na bankisi ya bango babeta bino po bakosela bino ke balobi wana eza etumba ya teke yaka te ezali etumba po bamoni bino bobungi nzela bamoni bino bokei kolia bilialia
bolela basani ya bapaya balobi ngonge ndenge na banda koloba ete nzamba za munene pona kobundela ba peuple congolais ba chef coutumier esengeli bozwa mabele na se mabele po ete ezali ya bino yambo leta ye atope bokonzi ye ekuti bino deja bozana mabele esengeli bokonzi mboka tosaka bino yambo ya ye akozwa mabele esengeli atunaka bino bakolo mabele kasi tala po ete bayiba bino balobi mabele na se ya mabele ezali bongo ya leta ye leta yaki na mabele ye leta ya na mabele to akuta bakolo mabele bazali yango ba chef coutumier bolata mpifo na bino bozwa bonsomi bo bino po ete bosunga etumbu ya Congo ekomi etumba ya mabe bino pe bamboka oyo nano ekoti te ba chef coutumier botelema po ete bisika nyonso etumba yali bakoyiba mabele po ete Congo ali na richesse bipai biso esengeli na biso tobunda bolongwa nanu kozala ba chef coutumier alokoso botala likolo koluka misolo Félix akokoka kosala eloko te po ete akotaki wana te po asala eloko ye ayaki nde po azwa misolo kasi misolo miyango maye akotikalaka nango libela po ete basi babandi kokangaka ye biloko bandeko na nga kosepela ndeko nete kaka soki akopesa eloko kosepela ndeko te po yo ozangi loboko na se te mona moninga lokola moto makambo ekosalama na Congo bazwi bakomi likolo mpe bazangi bakomi na se ekomi mabe bazangi wana bokobenga bazangi balipela mwa bokasi mpe akoloba likambo mpe likambo ekokisami kasi esengeli biso banso topesani maboko po ete tobundela Congo tolongwa kotala likambo ya Congo lokola ya moninga mosusu totika bakritike mpe koyinana na ntango nakoloba no boye groupe ya bakambi ya Congo lokola jekoko na ngobila bitumbe yali na kati na bango mpe pasi wana ekomi lelo na population bakobuka biloko bya bato bino bobongisa eloko te bokuti bamama batekaka na balabala batata batekaka na balabala mpo batangisa bana bango bitiolo bikozonga te bauniforme bazwa te eloko bazwi te bokobuka bopesi bango nini jekoko azwi misolo kotonga morgue wapi autai konogire stade oyo ndeko na ye atongaki maliki batie na boloko oyo lelo bakomi kolukela ye keswe na ye ezali mabe po ete babimisa ye pake lekopema na mikili ya bapaya lelo opération buka biloko nyonso bakoteka bapara bakokima peuple congolais toza na droit tose soulever soki totiki bakonzi oyo basakanaka na biso nde baosakana biso boye botya bamesa libanda bapetite entreprise na bino po ete bokotonga bango bakomonela bino soki totiki bango bakobaka bobele na kosala biso makambo oyo ya mabe nazali koyebisa na bino ete tokobika te Congo ezali ya biso ezali ya bango te bakomaka esika wana po ete bino bopesi bango maboko batika kosakana na biso bakokoka kosisa etumba te bakoka bamboka kasi soki bazongi awa bakobuka bato kobengana bamama bakoteka libanda komonisa bango pasi bopesi bango zando te bopesi bango esika te bino mokola bafamile na bino bobongamaka mpe ya baninga mosusu bonyokola bango boboma zando ekufa bozongisa te bamama babimi libanda bobandi kobengana bango na bakomine batya ndambo le booriente bango bokoma kobengana bango kini bopeta yango kini yaka bopete te tokozela mvula ezonga bomona kini salite te bokonyoko peuple yango biso toza kointerpele peuple congolais ntango tokobanda bozala na biso mpe bosoutenir biso na banzi na sukisi bolandi ntina ya conflit teke yaka ezali bongo bakambi ye ekolo Congo bacomplice akopesa maboko na bato mabe po ete babotela esika mpe bolandi bachef coutumier mpe nainterpele conscience ya bachef coutumier mpe nasengi ete na bakambi ya SID Dorian a été attaqué par les gens de SID tolobelaki yango balingai baattaqué grâce Tumba tolobelaki yango nga moko naza victime etatiana aujourd'hui alors biso banso esengeli totelema po ete tokoma mokandeke na SID mpe kosenga na bakonzi ya SID batala likambo malamu soki barépondre biso malamu te biso bapandisa yango tokoyeba lolenge nini ya kopinir bato baosala likambo oyo sévèrement nzambe abatela bacongolais tosala guerre totika koboma na biso totika bato mabe bakotela biso te plutôt biso na bino tolanda etumba oyo na bosolo mpe na bosembo mpe na bolingo nde tokosika nekolo na biso parce que Congo est en danger partout pétage. Merci na Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi, Misap électrique et Pape Jet, directeur recherche stratégique et Sango Mokondi Parabe, M. Babiso. Merci na Bilonio, ceux qui passent au Océan du Congo, na Moni Bongo Papa Mikaël France, na Moni Bongo. Papa Nangaï, Alfred, na Mama Clarisse,
namoni bongo la Chabienne na plus 49 na Akel l'unique la Katangaise namoni bongo qui l'a mais plus 49 beaucoup de fa P4 namoni bongo maman la jeune la Suisse prompt rétablissement na maman namoni bongo maman de la Suisse namoni bongo maman Samuel Mabolongo toujours namoni bongo petit frère Zola namoni bongo maman Célestine na France namoni bongo mana nanga na kunya dolanga na États-Unis d'Amérique mana nanga na kunya dolanga vraiment que Dieu vous bénisse namoni bongo yanga mokonzi na États-Unis en Angleterre plutôt équipé pour la télé États-Unis d'Amérique bino nyonso papa Zola petit frère propre petite sœur propre de la France namoni bongo vraiment Daniel Ngenda namoni bongo papa Toussaint molonga na mama yelo la France Charlie Chobo, namoni bongo ndekolanga na Toulouse, namoni bongo papa Mapassa, Daniel Ngenda, vraiment vous êtes tellement nombreux dans South Africa, vous allez ébélé ba pour amener Angola, non bon dia botard de bonne terre monsieur ko comme la bino, mamour d'Angola na mokité no Florence Matondo Mido, namoni penza bino banso, équipe à soutien to ko benga na débris moment la mer na Autriche, to benga na biso banso pour être to solo là. Vraiment, il passe dans la université anti-live. Tout le monde est l'école, tout le monde a moyen. Bino tout, ma maman est moto mondiali. Vraiment, ma maman missionnaire, elle a plus rondé la bocani tababé. Il faut que le moto, la bocca le mumba. Vraiment, maman au dété, c'est tout solo là, ma maman est moto mondiali. Tout ça là quelque chose. Auto téléma. Vraiment, beau soutenir biso. Et c'est le tout au Congo. Et c'est le tout bundela yango. Et c'est le tout revendiquer ma droit. Na awande la sukisi. Nzambe azana biso pa battre la mon mère sango. Merci na Daniel Ngenda, merci na papa Mapassa, merci na maman Jovi, merci na maman Pasteur, merci na maman Oto benga na kile bilo to bito ko sunga na poete conférence de presse ma maman et que de liboso, merci na bino Bonso et mon ami de tous les temps, Juno Lossoa, les cœurs d'océan de la presse congolaise et le number one océan de la presse, il s'appelle Juka Amin, partout au beaux amis, vraiment beau soutenir Bisso, beau soutenir émission, beau soutenir chaîne, beau partager l'émission, beau liker et puis beau s'abonner, dès tout recoute à Nabino, Namikolo Mizami Koya, Soki Nzambe, Apesi Makas. Bye.